Bon, le fait de gens au Manzanza, c'est qu'il y a un déjà cagnon qui peut passer à Moussala. Si on c'est pas dit qu'il faut tromper vigilance à la population. Pour le service, il a fait de 7 et quelques jours. À London TV. Bilan président de la République, trop à la zone dans le bon, jusqu'à les allons négatifs. Donc c'est dit médiocre. Non, il y a toujours la médiocrité. Dépend à London TV. 2 ans, 2 ans. 2 ans. Bâtiment alors makelele na kati koluka pete boye basoki nini esale makuna aramanzanza makelele te attracteur ya nini toyoka kolala kolamuka ezaka dépend à London TV. Juste eza nzelo oyo ekenda tina 7e virgule banda 7e virgule soit bondeko 7e virgule jusqu'à esuka na sayo quoi. Esuka na sayo soki esili ezala bina bien. Dépend à London TV. Basa le fort basa la yango po embouteillage eza fort pe koto pe mabe eza makasi moins sécurité pe eza makasi. Dépend à London TV. Misala il faut ça normalement moins rapide quoi. To éviter ce problème en financement, to problème en nini. Pour misala ça ma to mon maison un peu là. Dépend à London TV. Donc siko biso monde tous en conscience ya ko bongisa yango ko landela yango ke no to tshaba to na biso na condition esengeli. Dépend à London TV. Bazo kanga batu ango tozo yebeloko bazozongisa te tozo mona bango babimi soit disant so bakangi bango ka bakomi malade mais so bakangi pauvre ye malade ezalaka. Dépend à London TV. Biso bato toza ba évoluer te so bakangi yo okobeta 5 à 10 ans mais so bakangi évoluer tozo mona bango bazobima tozo bete bazobima na moyen nini. Est-ce que justice ango eza des poids des mesures. Dépend à London TV avec des Bruno original. Mbote na balandi 2000 TV totondi bina botondi mingi pona koyeba te bozali ebele ya kolanda wabino votre humble servante Evelyne Likunda et pas wapi 2000 TV lingaki kobeta moi tour afin de vous informer pour ceux qui ne savent pas et de rappeler peut-être à ceux qui ont oublié que il y a un travaux délaissé au niveau de Bongolo où on va faire passer les micros aux habitants du quartier et ils vont nous dire, ils vont nous préciser. Voilà, je salue ceux qui est derrière la caméra, qui répondent de Denis Merveille, le caméraman du moment, le caméraman du DML TV avec deux images incroyables. Voilà, je vous dis aussi que ceux qui ont besoin de clips, qui ont besoin de publicité, des spots et tout, n'hésitez pas de contacter DML TV pour vos différentes choses, voilà. Et nous vous disons encore merci de nous suivre, merci de liker, merci de vous abonner. Quand on a lobaki, toza awana bongolo, toyaki ko laki sabino musala oezo salema awa boye, toyebite soki ezana 2 buts, toyebite soki ekatana, toyebite soki bakomi wapi. Alors toko so ba habitant ya awa, toza déjà en marche. Comment, où en sommes-nous réellement avec ce travail, si c'est déjà fini ou soit s'ils viennent à peine de commencer ce travail, parce que bon, ça vraiment une information makasi yako loba. Voilà, mbote papa. Mbote maman. Nous habitants du quartier? Non, nous habitons du quartier. Mais dans le quartier, on a bien connaissance à Batou Moussous. Quoi ça, ça me ah, toza wapi pour plus de précision. Ah, toza na Bongolo. Juste côté Maya Kalam. Alors papa, tomoni a batie barrage à Manzanza, to ebite na kati ezanini, soit eza musala mususu ya sika ebandi ou soit eza kaka obiso to yeba ke to botanga kombo pour l'instant. Ouais, merci maman pour la question. Tuninga batie Manzanza. Abane uso le ka kotona sanité zari makasi babidon banini. Mais tant que comme na gouvernement sika to me batie Manzanza o eza na ka to éviter mais etiki ke babeka ba bonsa la pour comment ils ont propre. Ba ça la pense. Bon siko depuis batie Manzanza ça fait déjà combien de temps? Ça fait déjà 2 ans. Sérieux? Combien de temps? 2 ans, bah 2 ans. 2 ans. Bâtiment alors makelele na kati koluka pete boye basoki nini esale makuna aramanzanza makelele te attracteur ya nini toyoka kolala kolamuka ezaka bu nzela osali deuxième tukele karaté le karaté siko yo
Blobanini na bakonzi à propos de ce qui se passe actuellement. Bon, pour la bakonzi oh ça misala oh le fait de genre ça manzanza oh c'est que il y a déjà canyon tu va décaisser qui pour ça musala oh soit celle comme ça musala faut pas ça la musala c'est pas dit que tromper vigilance à la population boté manzanza pour le savoir il a fait de 7 et quelques jours au tout le monde a manzanza basa le faut basa la on pour embouteillage ça faut peu koto pe mabeza makasi moins sécurité pesa makasi donc tout ça ndé batango ba créer sur la lumière et faciliter batuma banda batango. Alors papa, deuxième moutuna na biso ezali boy. Le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a même totalisé 3 ans depuis Azana Bokonzi. Voilà, yo étant que citoyen, yo étant que congolais, bilan na Union européenne na Mokonzi Mboka par rapport à son travail. Bon, bilan président de la République, trop à la zone dans le bon jusqu'à les années négatifs. Donc c'est dit médiocre. Donc il y a toujours la médiocrité dans notre pays. C'est un tant que peuple. C'est un asalaka effort de ça, lutte de ça salango, ils appellent la sincérité, ils appellent la tromper vigilance. C'est-à-dire quoi? Asalaka politique, il y a convaincre, il y a politique, il y a masqué, tout est promesse, belé. Comprends? Atika la promesse. Tu as pour sa réalisation. C'est-à-dire quoi? Tu as 18 ans passés. Il y a ex-président Kabila, et il y a toujours la promesse. 5 chantiers, on te met dans 18 ans. Tu as 5 chantiers. Il y a 100 jours, mais il y a un état de droit. État de droit, respect à texte. Tant qu'on promet de tout respecter le beau et ça les marins. Tout qu'on peut tout qu'on vous appelle entourage. Tout se plaint les gars pour entourage des Arabes dans la diaspora. Bon, on va vendre à entourage des Arabes congolais, combattants, au Babundi Litsuana, de baby Congo bien makasi. Bon, on va vendre dans la poteau, à route détourner combien à ozon en poteau. Papa Mouton, monsieur Césali Bonenga et Koyeba, Moussala eza bloqué boy. Eza c'est dû à quoi? Eza incompétence y a un ingénieur ou soit tes alliés faute de moyens des sociales qui Moussala et Koba toujours. Maman, na répondant que le bosso que tant au monde déjà que batté batol bossé que bat décaisser déjà montant. Ça dit quoi? Dans notre pays n'abisso système a détourné mes airs à ma casse. Sur Hollandais peut bien au niveau gouvernement provincial, Hollandais bien au moins la place où bon on a aussi bima déjà. Au moins tam je te faut faire ingénieur. Mais ok ingénieur tam sur moyen ou singa qui va passer qui va passer nanti. Peut-être bima qui met qui na ba bureau CCCC et pas et comité. Donc tout qu'on peut et comme on peut ingénieur ça les sentiments là. Mais le roi président de la République avec état de droit justice ça ma casse. Il faut ça ma casse à poursuivre dessus. Donc au sein na IGF état. Normalement IGF pour ça déjà batol boy. C'est que déjà mon la c'est bima qui parce que batol oh ça na mon muto c'est na mon l'état. Pour ça batol oh c'est que ingénieur da pesa qui da plan na il on bâti top pas ça musala on bâti top faut pas PCP moins à ça musala mais ils ont mieux que ingénieur à les ana ni poto ba que assassin qui va moins pas ça musala à ton unité pour ingénieur so peut ba le kuta bon PC mon à détourner kimina mais gouverneur professeur so peut ça le kuta au moins après bimisi mon mais pas ingénieur et comme moteur insuffisant report le détournement la mboka biso ils a autorisé. Il y a un faux président de la République à justice, IGF à Samakas, à quoi sur le terrain, à Ebaka, qui est l'ingénieur qui a décaissé pour te banner Moussa de Salem. Ok, merci. Merci maman, merci. Je suis là, toujours dans le cadre de Moussala, ya Kolia, Lissango, toujours habitant, il y a quoi on a bu, il y a Bongolo, comme notre papa vient justement de nous dire, voilà. Mbote papa. Mbote. Yosa habitant, il y a quoi? Nga za mwana Kasavubu mais na vanda IPD na vanda na yolo na otolongo début à janvier 2021 na longwa inde awa na zaki juste ka awa misala we bandi début à je crois entre début à février pour nga longwa janvier 2021 misala ko banda début à février si le lot commis déjà 2022 début février 2021 pour nga longwa na 2021 na yolo nord na zaki juste na yolo nord. C'est que Moussa qui est d'abord année déjà. Il y a un ko baïna il y a ko jeune de konanga o ya lobi 2 ans pour ya zaki koto tenga na ibi koto moi bien. Bon siko yo depuis bandati les lozomo na évolution ni ya Moussa parce que betara batour aux alaka awa certainement ça na ba camarade moi famille za koto évolution Moussa la ngozande.
Bon, on a les gars dernièrement, on a Kengela pe na batol, na moni moi évolution moké pour na tala ki pont wana de asoki bo kendeta ba permettre bino boko ta bo filmer bon mona na moni de pont ndenge évoluer et tika mo espace akuna mais musala et salami moi pe lent quoi par rapport ya ça là qui évolue depuis quand? Bon na bi évolution na ngape banana longa yolo na utozonga kobeta tour ba kalapenate. C'est que 7 mois passés, 8 mois na kengela na moni mois évolution mois ponding, 8 mois passés ndenge na moni mois évolution pongo. Mais na pancrate na mona ba comment musala ça la 9 mois quoi. Mais na moni mois évolution moké mais par rapport il y a 9 mois ba lobaki na moni mois moi musala tambula mois malé mais faut ba évoluer kaka musala pona nzela ba tu ba permettre ba passer un peu vite quoi dans sens. Voilà, alors quel est le message que tu vas passer na bakonzi o batali o baza vraiment basé pour na makambo? Bon na ngala lobelo ko moko omoni bakonzi ba mo pe ba mona moi souffrance à population bazala ka na bolingo population azo souffrir idée à chef de l'état président Félix César Malamu mais bato yo baza na ende ba proche ndé baza ko visionner na vision na été quoi faut bango pe baza na vision na pour peuple pas se retrouver on ngana lo baka na bango yango na batala na population souffrance à population et ça ande malam. Ok, merci. Alors, deuxième question, Félix Antoine, tu sais que notre président a fait actuellement troisième année à Koti, à Kibokondi. Pour tant que peuple, pour tant que citoyen congolais, quel est le bilan que tu vas donner au président? Bon, bilan est président Penana Oloba. Bon, côté M. Rosa Malamu, côté M. Rosa Mabé par rapport au président Zana Vision à Malamu. Il y a un aloba qui na motuna botuna ya mibale président Rosa Zana Vision à Malamu ba proche ndé bazo tambu sa pena vision a été mais en vrai dire que la population zo souffrir. Faut expliquer président Félix clair que faut la pena était la population pena zo souffrir. Voilà papa nanga kotuna musala oyo boye ndenge eza stoppé boye ezali parce que ingénieur basa incompétent ou soit eza parce que gouvernement est si bon pas comme il fallait. Bon moi je pense pas que le gouvernement a jamais financer mbongo ya misala boye ndam. C'est que gros attend sur compétence ya ba ingénieur pour gouvernement de temps de ba tolé boye. C'est que bazui d'aba bon na bango déjà c'est tom c'est compétence ya bango pe bazara ya mo na ba ngena bango bazana ngo zarmona ba kokoso ba misana bango bon to ebité wana na sens na mutuna na ko répondre ga na point bongo quand na yebinde na bien. Ouais c'est ça. OK, merci beaucoup. Voilà, toza on a bongo loka ndenge bande ko ba tikolo ba pendenge na lobaki. Maintenant nous on s'est dit bon en fait c'est on se dit nos ingénieurs congolais na moment il y a président Kabila babanda kolobaki non biso tebi misala pourquoi appeler les Chinois à venir travailler à notre place. Actuellement le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est en train de pouvoir à confier mingi nde biso ba congolais musala o surtout etalinzela mais tozo mona que il y a vraiment une très grande différence entre les Chinois et nous les Congolais. Banzelango basali awalelo batiki baki bapuki koto mususu maintenant on se demande pour ce travail ici on s'est dit est-ce que c'est l'incompétence des ingénieurs ou soit c'est faute de moyens des osala ke musala wana et avancer. Donc voilà tozoko ba toujours pe tokoloba j'espère que boso landa toza toujours ko ça la micro baladeur na biso. En fait ce n'est pas de leur faute. Hein. Ils sont en train de dire que non, il y a eu tant de journalistes, tant des émissions qui s'est passé ici, qui s'est fait ici, mais sauf que on a un changement. Au moins, ça fait déjà une année que l'oko oezali. Lobby tellement, na balangue nyonso o boye okiko quand même pas konzima, il y a pas toujours un changement. Et puis c'est peut-être aussi ka tête o yeli susu kaka pona koloba pe ka poza ka musana soto lemba pe angote pas to kei. Akotomi tu que les karasouté hein. Mutu que les karasouté ça fait un bail ça fait vraiment un bail na yoka babele la bongolo gambela et ça la souté comme à Victoire Gambela.
Victoire Gambela nzela yo le médical oh boye donc parti to lekela koto boye ezate ezate bato bakoma koleka na ba étouffement donc voilà nzela vraiment awa ezalité talo kwa pa na biso ayo mabiso mutuka ezaka moto lekaka menga ke na mutuka azui moto aleki mais voilà il est en train de souffrir. C'est vraiment lent le pont, c'est vraiment lent, c'est très lent. Depuis Meliti kuna liboso, ezo silate, tozo tambola kaka, donc un truc de une année. Un truc d'une année, mais pourtant, ça peut vraiment, et ça je peux dire, dans centre-ville, tu vois, et ça vraiment dans centre, voilà. Pendant que tu vas prendre l'image, hein? Tu verras que oui, papa. Comment il va papa, ouais? Mbote ba papa. Mbote maman. Papa toya, ouais, toye kosola na bino te ba musala wezandere nini oza habitant du coin. Ba d'abord mbote. Mbote maman. Bonne santé. Te kimia na ngolo na nzambe. Papa loba toza na bongo déjà ba pato. Ouais, toza na bongo po na biso ndenge tomoni musala avancé. Mais na ndenge biso to kaniselaki mais tomoni zo kinini ngana te. Et c'est là qu'il va canaliser mai va bétonner côté tous les quatre coins. Mais jusqu'à présent toujours mon musala ngozo sala. D'abord papa ça fait combien de temps yo za habitant ah ouais? Oui, biso to bana. Biso to koli côté oyo. Voilà. Siko ça babanda musala au camp. Bon date penza na za nango na mutu na ngate. Hein? Et cause année où yokaka. Et ça année en 2022. 2021. Et cause la 6e mois. Février. Il y a 2021. Si les lots, soit 9 mois. Soit 9 mois, mais si les lots, tout le monde c'est l'équipe. Bon, coca, tout le monde a la quantité. Moi, tout est beau, les capounes, tout le monde a bazo sale. Mais tout le monde a l'enterre rebellé. C'est quoi message nous copé ça na ba konje ba simbi mafumaso. Bon et là on a zo benga na zo ebisa gouverneur de la ville aux époques naé a marqué et lokomoko o ekotika les références naé lokola po ya bandale ba benga lunda bululu lokola lelo pe azumwa likanisa osele la bandeko na biso makala nzela lelo asele biso bato bongolo awa nzela mais asala ngo na ndenge achaki maquette pembeni ko sala ba terrain ba basket ba nini ba sala ngonde ngwana ekotika la référence pe kombo na ye pe bane belé so ba botami ko to ba kozwa kombo na ya gouverneur to tika zo la ko kanisa ye mais etika la logo la cheval blanc ba salika boye na cheve etika lika ngwana. OK mais papa selon yo musala o c'est que katani boye ezali pona compétence ya ba ingénieur na biso ou soit ezali parce que le gouvernement financé vraiment bafonté comme il faut. Bon, ce que musalo e katani na rolo ba eza faute abiso ba congolais. Po ba konzo bazo diriger baza ba congolais. Baza li bato ba yiko tonga te. Biso ba suivi na Congo ezalaka te. Ba ko bandelo ko malamu na suka nango ba suki sakaka mabe. Donc, siko biso monde to so conscience ya ko bongisa yango ko landela yango ke no to tsa bato na biso na condition esengeli. Yango na zo senga ba konza ya l'état to ya république. Bazwa conscience mundele to mo pranja we otangela biso te biso mo ne batoko tonga yango mais lokola biso to wana souci wana te bia lokola basali bana balakisa bango kaka babandi o etikali to Hollande sute to bandaka ko tatone lobi ba ko finga bango bakonzi mais bango bakonzi te na biso mo peuple ba ko finga biso so mo paya ya bia tala ba congolais bazaka monoko ma tala mboka na bango yanto senga bango bazongisa conscience moment yango ya to tonga Congo biso nyonso ndelo ko na sengi na bango ezala bongo poto mona bola mwana na bano ba na sima. Alors papa tenga tout na pe utuna mosusu notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo c'est déjà en 2022 troisième année na yango ya mandat depuis comme président de la République. Bon les 3 ans passés dans les années passées au Union sociale qui depuis à Kota kino lelo bilani nyo kopesa na mokonza mboka.
Bon, en tant que citoyen congolais, nayebi mutu na mutu aza na ndenge amonelaka. Komona na ngai eza bato nyonso te, mais na ndenge ngai namoneli, en tout cas mpo na ngai concerné ngai, napesi chance ke non akende na lire oyo azalaki nango. Malgré namoni etengami, bazokanga bato yango tozoyeba eloko bazozongisa te, tozomona bango babimi, soit disant so bakangi bango kaka bakomi malade, mais so bakangi pauvre ye malade ezalaka te. So bakangi bango détournement. Alors, pauvre, so bakangi pauvre akobeta 5 ans, si ça bango bakota une année, en tout cas côté wana. Bango ba Congolais bazobenga bango ba évoluer. Ba mbenga ba évoluer. Alors, donc biso ba toza ba évoluer te, so bakangi yo okobeta 5 ans 10 ans. Mais so bakangi évoluer, tozomona bango bazobima. Tozeba te bazobima na moyen nini? Est-ce que justice sango eza des poids des mesures? So bakangi bango batiki bango tozo comprendre. Toyeba rappel na moi eloko oyo bayibaki, toyeba moi eloko ngo ezongi to ezongi te. Pour tout le monde clair. Bon, pour na mandat na endenga zali bon 3 ans na Congo na mandat na ezali muke. Na 3 ans eza muke. Alors soit rotala na libulo et salami na makambo et salami obiso ba Congolais balingi eza la baguette magique. Lelo olo na masango obuka ngo ka koliango. Mais eloko nga na sengi kaka makambo zaki ya gratuité to betela ki yango maboko. Mais gratuité ngo to moni yango e comme ote ba oyo te oyo boy to mona to comprendre te. Est-ce qu'il y a solo gratuité ngo ezali to ezozala te? Alors pour bato ebele ba komonzo ngisa bana ba privé kuta to kotsaki bana kuna ba biote bo futa te to komoyo ka susu bo futa lisusu. Bon oyo nyonso ba prometa ki biso tozana kozela. Toza kozela kaka nyonso tu a prometa ki biso toza kozela na 2023 toyeba ndenge nini ya koyebisa biso. Po biso moko pe tozotala na misu toyeba côté nini côté oboye côté boye totala mais loko liboso ezaka pona biso yo tungisaki biso to sepeli pona kozwa lukanisho na kobongisa ngo yango na côté wana na bodena bana makala banda Belgique aya bazaka na prince te bala liboso bana makala bazwa prince mama bakufa yango loko na zo sepela pona ngai biloko wana mibale yo ndenga na moni bon oyo mususu etikali soko moni to koloba kaka to pondire ka bonne chance na ba konyo ba diriger na ye bazwa makanisi malamu ya kobongisa biso to tika les références à koloba. Merci. Merci beaucoup. Merci. Papa. Voilà, papa très bien dit hein. Papa très bien parlé. Bah au Rosa na pouvoir, c'est le moment pour vous de marquer afin de laisser vos signes hein, comme l'a fait le maréchal Mobutu. Donc voilà. Tozo Koba toujours dans le micro, Tozo Kende. Mais je crois, apparemment c'est trop long le truc en question. Namoni Pomoko Araboué. Ok, c'est là où le toll c'est limite. Hein? Donc on doit aller de l'autre côté. Voilà. Mon est Kapo et Suki, Kaboli. Voilà. Vous êtes ici car et là ici car pont et sous Kelly. Donc Tozo Koba toujours. Tozo Kende. Même moi je sais plus où nous sommes. Hein? On doit m'en trouver. Waouh. Wow, voilà. Koto to moni bazo sala. Koto to moni bazo sala Université Simon Kimbangu. Tu dis papa. Mbote papa. Bonjour. Bonne santé madame. Yangola Nzambi. Ah toza. Ah toza juste na point Bongolo. Point Bongolo. Maman Zanza. Bon maman Zanza eza juste basali clôture pour na ndenge ba tonga pont. Pont sika. Bazwa basa goudron macadam ezala banda université ti na direction sayo. Parce que banda quand bon, et moi temps belé hein, on ne comprend pas pourquoi Baboulango ils ont tambo vraiment et où mais quoi banda 2020 je crois. Jusqu'aujourd'hui donc mais tout le monde a donc ils ont la batterie ali
quand même musali ça mais c'est un peu lent. C'est un peu lent. C'est comme message ni okopé ça na mokonzo asimbi masolo. Bon message na opé ça est misala il faut ça normalement moins rapide quoi. To éviter ces problèmes de financement, to problème à nini. Pour misala ça la mato mon la maison un peu lent. Et ça bien les ba ça la misala. C'est bien. Basala ngopé na temps ils ont empêché pe ba te belé ba transport ba mitu que les cas souté banda ba banda bon. Oui juste ça ntelo yo kenati na 7e rue banda 7e dire soit bondé ko 7e rue jusqu'à esuka na sayo quoi. Ah esuka na sayo ce que sili ezala bien. Ezala bien tout le monde ba misala ça partout mais misala ngo esila te. Ils un peu là yango to ba kondi pourquoi misala ezewumela. Les tibiso na veni mombele wana na yolo médical. Nzela na il fallait juste na kianza mais jusqu'aujourd'hui tout le monde a basala souté ba mabule chumbama donc to c'est un raba kondi basala un peu que ndenge zala quoi. Yango na message. Yango message alors papa pona yo tu koloba obito so que ça moyen ou soit ba financement ça pona yo mon eza incompétence ya ba ingénieur na biso congolais ou soit ezali vraiment que nani gouvernement pesi mbongo pas comme il se doit pour na bi na carte banda koloba que na moment président Félix Kabila zaki na pouvoir nous y a mon pesa ba chinois non ba non travail on le musala ou mais te piu esili mais tu comprends te ba congolais depuis ba zo makambo nzela a ba sali ba tiki ba aussi ça te ba mais ce côté ba tes incompétences na ba congolais soit ezali vraiment que non gouvernement pesi mbongo pas comme fallait et aux gouvernement quoi parce que so bo pesi mbongo pas d'ingénieur il faut suivre ça là tant bon mon la masulango ezala c'est que financement des simba na tetondeli eza doba kondi ba renforcer ba ça ba boulot yo ba pia ba financement pour misala salama ya ba chinois to lo bana mer eza bien mais ba chinois ba sala ka misala ou me la raté ba boulot ba nzela na bango ebuka na leto eza ba boulot na biso mo ba Afrika c'est ya bana mboka tebi ke ba sala boulot moko ba bétonner on ndenga bien autant pour travailler ça les mains ça va te eza kimangiste te kimangiste n'a rien à voir na ba kambo kimangiste ko ba bongisa na bango te au moins so tali bosa kimangiste ba matiti ba foule ba ki parla bango te eza l'état pour semaine passée je crois gouverneur Yemoko Gentini Ngobila excellence ayaki awa ayako tala ba boulot ndenge ekende azalaki awa vraiment bat bazo regretter mais oui bat bazo regretter pourquoi misala ngozé umela boye. Ok, c'est quoi papa? Notre président Félix Tshisekedi, ça déjà 3 ans à Kokisa, il y a pouvoir. Il y a bilan européen, c'est un musala, c'est musala malamuto, et ça côté batté ba mwandam. Bon, au moni bilan président, la nenge photo le babusimbo, c'est un peu négatif quoi. Négatif pourquoi? Parce que social namboka ça ne marche pas, population zolela banzala mambebele, ba prometa qui avant décembre que ba bon, ba poisson qu'il y a. Et le ba poisson et comme ba poulet tout le monde a pété mais wana toza mikolo nde to kolibo to kolo ba poisson quand même ya quand mais ça ka te ki akokabo ya ça ki akokabola te ba pesa quand ba te kaka pona et zala ki akokabola ba to felete et zala ki ba oteka on a prêt bien oh mutunyi to za na capacité au sombango pour etika la pe marque voilà mais on n'a pas vu comme ça donc et zala ngore président Félix to encourager azala ba ida bien quoi. Na sepelane surtout mingi na ida gratuité malgré boité mais aza un peu na baïda bien peut-être na deuxième mandat na ende to souhaiter vraiment à mettre un pays en marche parce que pays ça na par terre quoi. Moi je ne peux pas le condamner parce que avec na kuta yimo ba ke mboka ngo ba bebisa ngo déjà ce que là au moins c'est bebaki yazo meka un peu ko c'est ko bongisa ngo mais moi ba mikarata no yali to souhaiter ka nzamba sungaye un jour ici. Merci beaucoup papa. Merci. Voilà, nous sommes à la fin de notre émission, nous sommes à la fin de notre reportage. J'ai dit un grand merci de nous avoir suivis. En tout cas, Bomoni, Docteur Moshi, l'homme de bien-être, le bien-être universel, se dévivre pour les autres. Docteur Moshi, je pense que tu as vraiment vu comment s'est passé le travail. Ma fille Kiola, tu as vu comment s'est passé le travail. Maman Mayangi, Mambuta, Omoni Moussala Nengezo Leka, Bomoni, Botuna King.
Kinga Indengeni Nzela wana ya Bongolo. Voilà, on est là. Dan aussi, j'espère que tu as vu comment se passe le travail. Mes amis de Kinga Kati, Daniel Kapiamba, Christian Bamangaï, vous tous, j'espère que bon Indengeni Moussala et Zosalima, Tosali Nasuka. Bon, les habitants du coin n'ont pas cessé d'implorer, de demander au gouvernement afin de finir le travail dont ils ont commencé il y a longtemps, parce que ça fait pratiquement une année et demie que ce travail a commencé et jusque là il n'y a pas de meilleure solution. Yango basengi na mokonzi mboka ayeba na kotala eloko oyo. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV original. Yaya Bokosela décidé, Bokosela tout le temps informé. Nabe mission, ba film, ba gag, ba série peignon sur Mokili. Abonnez-vous sur la chaîne YouTube de Mbanza London TV original. Boss de Brino original. Le caméraman.